tellement chaleureux et plus que spirituel. Pour nous, à part pour la vie au niveau ça. Vous allez aussi pour la deuxième fois. Deuxième fois, tu as visité Makala 5. Donc, on a ensemble la journée, mon bâté, ensemble parce que l'église est comme belé. Surtout la journée, on a aussi la 10 ans, on a assisté au temple de l'église. On a aussi option, il y a 10 ou bien 8 églises par dimanche. Visite courte, visite spirituelle, mais ça, la ramisale n'a pas. Vous pouvez tout simplement remercier la famille Oyambi Loba Awana Makala 5. Vous pouvez me dire que vous avez vraiment pour la pomme de la Rabango. Vous avez le principal pour vous gagner vie éternelle. Mutazo sambla na kati na lusambu kwa vie éternelle dans l'équipe oyo azo sambla kwa mbongo kwa biloko mukili kwa matériel accessoire au mutatikaka. Mais vous êtes là, vous vous promettre que vous allez vous faire. Mais vous allez vous vivre, mais un jour vous allez le souhaiter. Mais après vie à Oyase, vous allez hériter vie éternelle. Vie éternelle, dans le samba solo les joies. Dans le samba, vous avez vie éternelle. Dans le samba, vous venez nombreux à votre vie éternelle. Dans le samba, recevez l'onction de ta vie éternelle. Dans le samba, oyo kolo abongisa. Na baluye monaye. Na liturgie nous c'est la Bible. Moto a zana accès un jour à vivre au royaume des cieux. Prokolo a l'agisa bien basambeli. Et ça est comment bien la Bible. Que baya qui va se présenter bangonio sur ma petite porte. Tok 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 abimisi elongna chantier sinos atali bango bino banani o biso basali na yo to sali la rayo na mokeli kuna oh bino basali atali encore bilongna bon abina zo reconnaître ta binote ezana le sam ata assemblée tongo ti bututi 24 heures sur 24 heures ba o banganga ka konganga pona otena misisa ifunga na kingo zamba yo kate. Après, il y a des binoté. Ils vont répondre, oh, mais comment on reconnaît que bisoté basali na yo to bimisa ka bademo na kombo na yo. Yangwana omona ka misika mingi ba lutter ka pona bimisa Satan, mais Satan za molimo ko bimisele wapi. Oko bengana le wapi pe ya zana mo pepe. Siko bengana ndambo mo pepe po ekende wapi. Mo pepe sangana ka zana mo kilimba ya waza molimo. Donc, ça y a une visibilité. Donc, Satan wa bango bakuta naka bakuta nanzambe. Oh, Satan uti wa na utambula kaka pona usamu pepe na. Oh, tindana mukili. Omoni serviteur na job oui na monier. Batu nyonso longa bango me ye okolonga établi jamais. Po pesa ye nyonso mukili ngona akumisaka yo. So pesa nga biloko nyonso ye le loka ka ufinga yo. Talandege atosa yawe. Satan pesi ordre na pesi oye biloko nyonso na ye simba ngombe simba molimo na ye voilà obéissance à Satan et pas na tata bazaba ennemi te melelo na mokili bakoma kaka Satan to bingiso to bengani me pona nzamba bengana ki Satan te sengetan bakutana ki bengana ki na sina kimisa na longolo na likolo awa pe longwa na mona hote balobi to bimisa ka bademo na kombo no to sakolaka na kombo na yo to salaka miracle na kombo na Satan sakolaka na kombo nzambe asalaka miracle devant Pharaon Moïse aye asali miracle Pharaon asali miracle asali mi bale Pharaon pe asali na ba magicien na ye asali miracle uti pa na Pharaon pe abengi ba magicien basali miracle Moïse a commis la confusion. Mais il y a 7e, il y a 8e, il y a 9e, il y a Kokali sauté. Amen, bande mon Christ. Donc, disons à ma caisse à Satan, à soi à Kana 6, 6 dans l'autre, 6 dans Molim, 6 dans le monde. Mais Satan, à Zaliko, il y a un vidéo pour le 7e trône. C'est dire pouvoir de Satan est là. Amen, bande mon Christ.
Aujourd'hui, l'homme a moqué CP là. Mais aujourd'hui, l'homme a moqué CP là. Nous sommes côté Christ a dit travailler non pour la nourriture qui périt. Bongo, etigala, bilei, etigala, bilamba, etigala, tout etigala. Mais travailler surtout pour la nourriture dans ça là pour la bilei ya bokonzali kolo. Molimo ebi ebika. Tondi sama na bolingo, tondi sama na boboto, tondi sama na kimi na batunyoso ata olali lelo. Molimo moni mboka na ya. C'est vrai que le baka tel akufi mawa est-ce que nous avons mawa ça mukana ya ça voyage na molimo mais tu es quoi non c'est sangwa mawa oui départ arrivé nzamu tasaraki yango ko botama salema na ya ko longwana mokili salema na ya alors nyonso pona bana iloba suffit ko tambola na nzamu na ilongona motema na mobimba que aux unions samukili au CP d'accord mais aussi en côté CP la paix makasi ko leka ko kozwango tout est possible à celui qui croit rien ne vous sera impossible de vous avoir mais ko kene mbangu te bo balanda mbangu basimba bakisi ne begize lukaka ditiko tak bakota na bakisi mais na ilo batokuluka bakisi pour nous voir miracle ditiko tak te malembe kola kosala vous multipliez fort ya kondima vous multipliez fort ya kolinga na bino kola kotika bino soki moke nyonso botala yawe kolo akosunga bino osenge kona tata zamna umo tata mzasalola bina sema tonpe kumpeke mungo karapule na boli uno pela bokoto munene bata bota yoksani bote seguna ukison tata bokoto ni kana kata bota ngolo pe maoneka bali bota ngoya musantre sale bakona mno kimieza kata bakoda mno yawe ndamno mo tikete bomo no isa la kat na moko ko la suka bakwa mbuka no tata bakoma na mboka na nkemo na lola yawe ndamno mo tambulisha bakona mno kata mukilo ase na tete bazali ko envier ni bota no kasi bota na yo bazali ko na kukumisa ko yo kat na sika na mukilo ya ase o itondi na wale uton na mawa kasi tikete mawa ya libote ko ngala sengo kimia na tata bongisira pona babu makata bango ngoya msantre sala mona moko muboto yika na ngoya msantre sala mokano ya wendam da bomoy e ko sama kata libota na Kongo Yesu Kristo na Nazareth na ngoya mu centre bel bela ki no mona seko amen boto na Kongo Yesu Kristo na Nazareth merci pour ta kolo abati la mona